banga ko ba mutu likambo te nga banga te so ça dit lobano likambo na koloba na yo na lobi no mbala moko na ke otonga tongo point ebela ko tonga bo point pone ebela ko tonga bo au moins nga na gabene na fanja na linga pa mutaka ko tonga chaque fois pa na ngate na linga te en tout cas likambo wana na linga te ozo comprendre na vendre la kaba kombo batu c'est pas bien na linga ngote tant que yo moli ke mutana za songi alobaka makaba batu pourquoi yo petit si était faux mema na dinga za batu batonga pa na ngate babanga na bango somme taye ko tonga pa na ngase ki aza besoin na loba likambo wana pona ko bimisango ozo comprendre non bimiso na poisa ozo comprendre ko tonga koya te koya ko tonga pa na ngate ozo comprendre kolinga ko bomba ka songi na mutu na njoto te eza bien te nga na koma na ngaso mutu alingi nga te en tout cas nga pe na lingi yo te olinga nga pe na lingi yo eza te ke ni na zabu na linga kabino sote na bolinga nga te nga bongo te kaza tellement teti il faut na lukaka mbongo mutu ateti faut zaka na mbongo na poche yo mbongo na zaka na lolendo adi te soko sa makam na to tala kaka to ki pe sote na mokili photo zaka vrai omoni na mokili nga osenga ka to zaka vrai soko lingi mutu te ko lingi te la kisa ke olingi te soko lingi olingi parce que kolakisa ete ke olingi ye esika ba poison ezobima yango wana adite ebi ke ona osa na za orgueilleux ayebi adite ebi ke ona osa za kisongi ayebi adite ebi ke ona osa na tutsa bato mitu ayebi adite ebi ke ona ozo sala eza mabe ozo comprendre donc ona zo kotonga nazo sala baninga langa lokwa baza baninga langa te eza malamu te. Pourquoi accusation ezoyaka simingi na ngambo ya Shabani atonga ba collègue na ye même ba sisi atonga ye morote soka atonga na bat soka atonga se ka tonga na dango ozo comprendre je te bi makambo ebeleti makambo ezali eza bongo atika mama de la paix adogo aza mama musala nzambe azwa non mwana na ya fandisa ye asola na ye malamu nga asola na geta nesa ke makambo na oteza yote kokota makambo batu te ye pa ko vansa mwana ye pa soli pena mwana ye makambo ezokende ke ibo esongi boye abenga ki bambi ese abenga ki bambi batu bazondima ke ye mutapesa ki ba matière ba ye na ba audio batu ba na ba problème ozo mo ateke ça devient de trop siko oyebisa bisoni oyebisa soni. Tant que je me traite, je me dis que je suis un ba désarroi zizani makasi ezoya makasi ezoya grave makamoso ezalaki toluka to sisa ngonano ezosila te mususu susu bandi ko koti susu ozo comprendre donc makambo ngo komi grave ngana ebeke Jérémie na Cardozo bazaka ba pire na ebeke Mimi na nani bazaka ba pire na mais ko na comprendre ngo te donc bon na ebité ozo mesure makasi te bien tozwani tosi toyebisa bino ke Saint Jean Mbelekete se bima donc mutu alobala mutu aza te aza mwana mobali alobaka mingi te mibali balobaka trop te mibali batongaka trop te se mobali ozotonga trop ozoba trop ekomaka suspect topesa mpe méconnaissance na suka parce que otokufela te tokufeli te babi ke tokufeli te non madilo abala sila te ezaki ba makambo ba vivaki sila et c'est sila kala tokufeli nde moi ça sans souci akufeli mana c'est ça non ba surcharge kaka surcharge na internet isusu na internet na koswana na makambo susu nazo kokoloba te ezofanda na motema mwana lobeza te tema bato bazo kopekisa ezofanda ngaka na motema allez provoquer charge nyonso to les a charge et provoquer eza surcharge baba cook nani mibange famille bota oma pa mta isinga na sana nga famille bota me na lingaka na mona kayo okay tika boye gabi tika boye zongo yaka no poto te gabi yako fana no mama if love is crazy love is funny bana ya
délivrance shalom nazana esengo mingi ya koyebisa bino ete na kozana na bino lisusu na Paris à partir le 3 juillet pendant 10 jours pour na ba délivrance ya bato oyo koleka en privé na koyamba moto moko na air na ye pe na ngonga na ye mokolo wana tokokota na profondeur ya problème na yo bato oyo bayaki liboso bana ya autiste babikaki bato oyo ba blocage babikaki bato ya ba maladie babikaki bato ba sans papier bazui ba papier bino moko botama ba témoignage. Shalom le frère, moi je suis jeune du Congo Brazzaville, je suis venu voir le pasteur Moïse, j'ai entendu parler de lui, j'ai pris rendez-vous pour une délivrance privée. Je suis venu en France parce que je suis malade, j'avais un problème avec la plante des pieds. Je ne sentais pas les pieds, j'avais froid aux pieds, j'avais des douleurs sur la plante des pieds. Quand je marche, je ne sens pas mes pieds, même quand je mets les chaussures, je ne sens vraiment pas le contact avec les pieds. Et j'ai demandé de voir les médecins m'ont laissé entendre que je souffre de ce qu'on appelle une neuropathie périphérique. Et les docteurs m'ont dit que les nerfs étaient morts, les nerfs des pieds étaient morts. C'est pourquoi je ne sentais pas les pieds. Et le pasteur Moïse a prié pour moi, qu'on appelle une délivrance privée. Maintenant, je sens la sensation sur mes pieds, je sens la chaleur sur mes pieds et j'en suis très satisfait. Merci beaucoup, pasteur. En tout cas, la délivrance en privé, nous avons une salle, nous avons un zambé vraiment où la Bible, où tout ça est là. Dès que papa a eu sa biso, si kanyo son asi machanza meliboso. Ngana yaki délivrance, na yaki na ba marié de nuit, na yaki na ba masque vieillesse, nzambe asali ya longoli ngango. Na saki atana musala na ubenga na musala te, mais lelo yo bangoma na musala na ko boya me ba obonde langai. Ba obonde langai fona keka musala. E abibale na kina ndeko na nga kufa kipenza. Me bana musala mukolango ba sambela ki lelo na ulubaleki na ngai azana bomo ya biki. Alamuki nzambe asali lelo yo na sengo papa Moïse mosali ya nzambe ya solo penza nga na moni pona ba oyo bazwaki makasi ya koyate bo benga po batia bino na liste ba délivrance ba pesa bino pe ba na bino pe na ba ngonga na bino contacter mama Thérèse Matondo boya ebele mokolo wana bino pe bokobika bato mabaladi bakobika bato ba sans papier bakozwa bato oyo baza ba blocage bakobika dans ozela bino nyonso tout na moto. J'envoie les feux sur ton oreille. J'ai ouvert ton oreille. J'ai ouvert ton oreille. Et maintenant, tu peux écouter. Bonjour, je suis Carmen. Je suis béninoise. J'avais rendez-vous aujourd'hui avec Papa Moïse pour ma séance de prière privée. Je suis venue parce que je n'avais plus d'audition. Mon audition côté droite était partie totalement. Et là, aujourd'hui, après la prière, l'audition est revenue. Là, j'ai fermé l'oreille gauche et j'entends de l'oreille droite. Et là, je suis contente. Voilà, très chers internautes, bienvenue dans votre grande émission. Toi, Babango avec Yves Ipan, Torse Directeur Défaut. La fin avec la série continue toujours dans votre chaîne Super Promo de 140 ans. Voilà, nous sommes déjà avec Yagabi, Mama Tumba, Alamba, Bolembo. Donc, bande connu surtout de ce pélar dans l'émission. Moi, Sika, donc, non, Makambo Sika. En tout cas, donc, juin au Yozali, moi, il y a ndeko ebele o babotama lokola biso pe to clôturana bandeko ba fisson sai et dans ba makambe ebele kitoko en tout cas pour cette année aussi pour ces mois ici donc de juin en tout cas on est toujours ensemble. Merci na Poupon du bon au Canada motema ya maman na biso il y a Mondele donc voilà depuis chez Bamote Belé na festival merci aussi na mon ami privé qui c'était mon petit la vie de Paris la ville de Paris, na pesi ba bote belé encore na mon vie à Katichiri capitaine depuis le Canada motema ya maman na tujina capitaine donc na pesi ba bote belé encore na maman Emile c'est motema tous peuple embêté maman di Kelemba et Billy Vomuka Fondation tout sur la bave na orphelin na bosenite mon vie à Kati Jean Robert Kala les savants de là c'est la force qui monté il y a maman na biso parfaite maman la parfaite na kati Paris wana mamote belé voilà quand on est dans nos saki tozana Gabi awa mama tumba na yebike bande ko belé lokola ba maman na biso Ani Lukanga original Ani Lukanga original na pesi mbote allez là fort na pesi ba mbote belé voilà merci maman na biso Ani Lukanga original et commis donc voilà il y a Gabi santé na yo et puis tout le monde déjà hier déjà internet il y a Gabi nini ba pelle kota ki ba de ba bengi tout le bassin petit moment savoir si par rapport à ndenge nzoto ningana ki en tout cas nzoto ningana ki donc na oka ki penza nzoto pete noka ki nzoto pete par rapport ya petit frère Obala
petit frère azobala yo ebika makambo nde ezalaka moi yo leka boye zonga boye leka boye zonga boye e chargeaki ngai na boswa na internet isusu e chargeaki nga moke donc nakokaki mwa nzoto pete nakokaki mwa nzoto pete nga bite na rapidité pas docteur Mogijo nde moi nabengaki na telefone asinga te yaka na hôpital nde na rapidité nakendaki kuna nde bazwaki nga mpe na mwa 18 parce que nakoma na 18 kala. Okay. En tout cas, la commande 18 kala. Nazaraka 13, 14. 13, 14. 13, 14. 12, 13, 14. 12, 13. Mais c'est là qu'on a 12. C'est là qu'on a 13. Ah, 14. Donc, l'équilibre bien. Pour l'équilibre bien. Ok. Donc, Maliboso, pendant moi, qu'on a commandé 18. Vous comprenez? Dès na kendaki kuna, bayambinga, bapesinga bakisi, bapesinga pe repos. Donc, na loin kuna butu. De nazo longwa kuna, nazo na 13. Ok. Donc, on longo na zone ba mona 13. Au bazaki na ngaka boye. Suivi. La zone vraiment na 13 après na komisika nzambe. Mais ya Gabi ba. Donc c'est que na ba surcharge kaka. Surcharge. Na internet isusu. Na internet. Na koswana. Na makamsusu nazo kokoloba te ezofanda nga na motema. Moi na lobezate. Tema bat bazo kopekisa. Ezofanda nga na motema. Allez, provoquer. Charge nyonso. On les a chargé. Et pour vous surcharge. Voilà. Mais c'est pourquoi quand choix il y a centre hospitalier docteur Mogijo tandis que yo aux ali na bopito ya minene oyo yebi na mboko on est là tout l'autre fois aux appels na carte je crois bien. Oui. Carte oyo maman peut ça bien. Mais je crois qu'il y a hôpitaux ya minene on a qui était molingi hôpital il y a docteur Mogijo je sais pas moi. Na kende kuna parce que na kende ki na nièce nanga. OK. Nièce nanga yi tension est dérangée qui makasi. OK. Na kende n'est pas docteur Mogijo. En tout cas, to komi kuna, ala yep talala kuna. OK. Alala ki kuna. Neto modèle ba soigner qui est mbala moko tension kitaki. OK. Vous comprenez? Modèle ba soigner qui est mbala moko tension et ça nini et kitaki. Donc a commis bien mbala moko, makasi zongi force zongi. Donc na mona ki ngo compliqué. Ya mo lenga pele yeli nga ngabi olina ke hôpital minene. Na ke ne pe kuna kaka passa langa traitement. C'est exactement bon. On ne comprend pas docteur Mogijo et bomeza kaka. Ozoka place à munene. OK. Omoni aza muta ko aider. Aza muta population ko aider ye. Ozoka kaka place à munene nde bo hôpital muso sa bo place minene makasi ndengwana. Soka zu place à munene ndengwana tuka e ozabe ezakitoko makasi. OK. Vous comprenez parce que nde na kenda kilobi na kenda ki penda pété. OK. Pété mais si to comme à 18h. Ça va. OK. Parce que na ngamu na yo ba ndeko na yo ba collègue na musala to ba fan ba benga ki po ngape ba benga moi. Na ebisio na ebisio eza ba fan. OK. Ba cook. Ba nani ba mibange famille bota. O ma pam ta isinga na nga famille bota mais na linga kana mona kayo. OK. Tika boye Gabi tika boye. Zongo yaka no poto te Gabi ya kofana no kanga bité. Mais excusez-moi moi grippe mais moi grippe tout ça makasi na kosu na grippe. Ozomona ngana bité na oya na kofanda. Ezaka to sika makambo mike pour la ko vanda quelque part faut ko bongisa. O makambo mike si là comme ça. Non OK na ngai. OK. Kosu sezo menacer nga makasi. Ba ndeko no pe musala babengi yo babengi nga Omar Kabongo to benga siko siko azo bare Gabi ndenge nini Gabi te Omari obengi nga potu na santé abi me oui na yo kiango Gabi te na nga bien nzamba sali grâce na nga bien ezai kaka moi ba surcharge kaka moi mutu ebika attention ezala soki mo eloko moko ekoti ningi sara moi mukime eloko ezate na nga traitement na nga ya kafu ya vite fait ici non ya on ba do mama banga na bango tout na so ya Gabi te aya koya boya ya ko la biso na ba tension ga ya on ba do mama banga na ya wapi na bam na koma na nga 14 15 nini 13 14 13 14 12 13 14 13 14 voilà ndeko belenga pe na part ba ben na part na nga nazoki pe ba pel ya vraiment ma ouais c'est bengi yo leader miss na ngai nini yango lisusu boye
moi tension lingana tika ke kuna mais je sais pas ceux qui se bien solo ni wana abia ya gabi fa ya vanda kana poto no pour la traitement mais en soi aux ko milo banini tango bato ba plus vanda na poto pour la traitement bien olanda baso ya ata bato bana poto babela peka attention. Ah bon mes amis on a bisoté ozomona te traitement kozwana yo mais obela ngo kaka eko tungiso kaka o campagne be bato baza kuna bombe apeba kisika attention ngabe mbakisi na menaka babenga ngoni dozanga penza na komaka 13 14 mais par rapport ya leki azobala comprendre kende boye zonga boye sala boye omoni nde c'est ça qui tapenga moi muke vous comprenez mais si ko ça va na 14 ok aux 14 est-ce qu'on en est là un peu moins régime quand on a mandeko bele babengi bandeko na yo pe belé ya basi ba corps médical na États-Unis na Canada babengi babi mais ya gabi na mona ke souvent na émission na elubu oyo sara la chaîne na yo uliaka ba boudin uliaka ba maki ba bana ko landa te on te ka boudin na lia ke pas nani et on a dit que pas nani oyo yango na ndemte sala ngani naliaka nano bude ngana naliaka na babude pampamba te et puis maki pe naliaka pampamba te ok nga aliaka maki pampamba te so na sala émission ya maki nalie maki na koko kolia ngo même na nani na moi moko na kolia maki ata 3 fois ça dérange pas ok misuni et ça que le côté misuni mais nazolia misuni nazo sala lubu fona lia biloko na olia non, c'est les loubous, et ça n'a rien à voir, attention. Régime, mais pour respecter. Rien à voir, attention. Sauf que le régime n'a pas été. Dans un soum, été. Ok. Vous comprenez? Dans un soum, été. Dans un mouton, moi, liboumou. Dans un peu, dans un soum, été. Dans l'ia, quand on a moi, mouké, dans l'ia. Dans ce qu'on a lié sauter la vie. Ya, yolanda bango, ba trop. Il y a un contrôler. Nazo lien à contrôler. Nalia ka awate. Sani mubimbate. Ok. Nalia sali mubimbate nalia kaba mona ngana ilubu na che nesa kulo vita chaka muke. Ba moni bata banani ba fan kolanda bango te baza biloba lo ba trop. Ok. Donc so landi bango kufi. Donc ngana na vine na ebona liate. Non, ba jamais na liate, na liakate. Wa ba kosi na lia. Na olia. Oh, na liate ngba bomanga. Babiliende otala biloko kolia te natala biloko na olia ça que lubu ozo comprendre so na sale lubu nanga ba chelinga biloko na ba lovita cha muke et puis muke na olia na ko kasate na olia susu so na meti nanga na tongo na lia no pistolet moko ok so le pistolet moko na meli na mati nanga sinda tandambu esili em so na mela petit na meti na le pistolet em so na mai na meli ka mai ok na zamuta ba charcuterie te bani te na za bongote so na kende ko ta renate na kendaki tozali na nzala tokoti tosombi ba charcuterie tosombi ba croissant tosombi ba jus tokie nango pour le nini tolia et tana la mbele ponda musaka na ko fanda nzala te pour so na fali pe nzala et déranger ga cœur et déranger l'estomac olanda bango te baza biloba loba voilà ba yeba makamba loba te donc la vie na ina liaka te ok yana sens oh voilà merci beaucoup ya Gabi je crois bien bozaki pena maman Beya oyo azaki pe moko ya ba artiste na kati ya groupe ya maman na biso la défunte Chako Diala wa traki biso donc maman Beya pe azaki interné kuna na kati justement tant yo koti ye azolinga bima na habité comment maman Beya abika na le procès pas ya docteur Mogijo ayo bika lisusu na maladie aussi et pas docteur Mogijo et ça ndenge ni tango zo maman Beya wana bango baza mo ba sienne o bazali comme membre na kati ya centre hospitalier docteur Mogijo aussi na DPS de balabani na CPDS et pas docteur Mogijo asa susukuna na kati tango ya ko mona epé malade pas docteur Mogijo ça qui on et ça là inga bien parce que ayebi docteur Mogijo ayebi docteur Mogijo azala banzele belé docteur Mogijo azala nzele belé azala nzela ya ba po ana nzela ya ba kasa après na nzela ba docteur normal tu le benga ngoni na ebité nga na ebi ngote atana banzela ba docteur normal médecine moderne aza pesu na médecine o kuna côté boye aza traditionnel aza na makamba ba suki aza na makamba ba docteur Mogijo aza banzela belé on comprend aza an expérience makasa za mutu moko na ebité nzambe asala comment ok on comprend
net na minute boy bazozwa sur na kan kokolo akomi koke travailler sur mingi na kan kokolo. OK. Vous comprenez akomi koke kosala kuna mingi donc ayesenga kutabinanga musala leki makasi alinga senga bango jour moko po azala rapata mona repos pona nini po azo travailler azama tata mingi azama makasi mingi na médecine. OK. Vous comprenez ya komoni mère na biso pe amoni ke no kuna ne abikaka. OK. Ozomona netinga na biki kuna na nini na tension parce que tension ndenga za biso na beli na ki hôpital na kosata une semaine. Vous comprenez na kosata une semaine mais kuna oui mais kuna na kena tongo na zongo na 18 na zongo na et puis na zone ndako na tension 14 on est à 18 donc na za lelo boy c'est que c'est zongo de 13. OK. Mais siko ya Gabi kotala ba le posona bino na maman beyaza muta mungi za muta pembe teint clair tout le monde qui oye pena na mbete hôpital za pena sans maquillage ko ba musu ba mona on est tout film mais comment mutu na hôpital akoza ata musa tchema poudre tchema mais yo tchete tena bimi normal c'est que ça nini atape siko na tchelo hotel. OK. Atape siko ndani is na ngai na tchelo hotel na ça vraiment ni poudre même ya pembe. Même ya pembe zate. Na moko dans motoki kuto ezali. Donc même ya pembe penza ezate ndo na pakola mafuta mbila nanga o dote bokisa saila kinga. Ya ona pakola kile na sukola ki ti yango naza yango ti siko. Donc na tena nga poudre ni ya pembe ni ya nini ndo na tena ngelo côté. On se comprendre. Donc poso nanga eza nango normal. Les bat bazo ba e Gabriel poso boye e poso bete nazo moni net na kuma ko saba mbisi na kuma ba commande. OK. Ozomona kuma ba commande mutu sa koza atidi 2 cartons ya ngolo na sa elembisi na koti na moto na sali na osala ngap nini tant ba mona ngana na sali lubu bongo bangoni kete moto ezunga na ilongi Gabriel bo moto ya muninga nanga. OK. Moi ça surtout dans koti na moto tena ye esaka nini ekitaka na minute wana tanga ko sukola a répondre tena ye. Ozo comprendre mukona kene pa mama linga na utaki na ngai lubu na bisoki na bisa sokola na ko kasoko kete parce que na lamba ka denzu par semaine et par jour pardon na net mukolo banda tongo ti na labi denzu. OK. Ozo comprendre siko na biso na bina na sokola wana comme na ko lala na bina kende kambala moko na kenanga bazu yango ba komisa ngo mais ngai yote na ko mo potso ko mo kete na ko mo potso ko mo kete. On a koti na moto te lelo. OK. Vous comprenez na koti moto te lelo. Na sana poma ma po soko mokete na sina bika. Ngaza na ngama me lamba. Na luka mbongo na ngana ko lamba. Da batu baluka na ba filmer ngapa na luka na ko lamba. Le 21 sur la mais YouTube. OK. Ngaza tellement teti, il faut na luka ka mbongo. Muto teti faut zaka na mbongo na poche. Yo mbongo na zaka na lolendo. OK. Vous comprenez? Yo mona zo babato surtout bino surtout to telema to sa ba chaîne to luka mbongo to luka mbongo to saka na biso azate na moi siko bato so ba telemi et ça ninga bien. OK. Mais siko une chose to mbongo wana itim surtout na pe question. Yango pouvoir ki bato na matanga epa mama linga na $100. Pourquoi? Bio pesa $100 pour na ote. Et na futa ki amans. Pour mama linga na mona ko bengano sale pi ma pour internet. Abaki nanga tete na lingita za benga nanga tabia lingite. Alingina pusa pembe na ete alingina pour anini pona lobaki na sake mission na baki ne basara batika mama linga to mona kaye obi mission na salaki. To mona kaye so mona biso e gono sala e bien. Parce que to doka isango ke baningi bat ba mona mama te. Vous comprenez? Asa maman la biso na lobaki bongo. Peut-être ba nede ba ibsa question na ndenge nini nga na yebi na ngate. Ndo mona silika ki ndo mona sikolo kaza mama nanga. Na nikele bonyo na sali ni na futi ba manzi. OK. Kobina na be batu ba se plana no mikolo te. Bobini si mama mingi. Te, mama za matanga. Mama za matanga. Biso ba mongo to lela na kobina. OK. Un vrai mongo alelaka na kobina. OK. Vous comprenez? Ba ela na kobina. Eza nango problème ite eza nango grave te. Moi maman ndaza zo sepela. Nde mikolo batu bazo ke kotala ye batu bazo mona ye. Aza bien. Omoni santé kitoko. OK. Kitoko bien là eloko ezanga ka kumaloba. Vous comprenez? Et tu tanti moko esa benga na Gabriel. Ba ke kosomele kis na aloe vera. Yo ba nango bi place sango ezaka. Oui. Eza na Fatima na fa babi ba kis moko ezakuna. Eko fungola ba veine. OK. Eko fungola ba veine
pon akosala nini akoloba parce que maman la bango sala ki pe bongo to bakene ko sombele kisi kuna efungola ki siko mo biso bata théâtre to bangaka na oki koke ko sala ngote pe koki ko sala retour e comme yo Gabriel Tasala ki ozo comprendre mais aza maman na biso posa ko sunga ya ezali siko ko sala ndeni ko beta pe bana ete en tout cas talik balaki so boye boye bango bake ko somba bango basala nini ba pesi ba meki eza idée mabete ça ya bien eza ba meti maladie abi maman na bango azaki bongo maman bango esala ki bongo mais abikaki ba nini wana efungwamaki na aloe vera akoma ko ba tilelo azonga siko osala ngondeni so ta maboke koma ka ba problème comment ko banga pe kota so comprendre aza maman na biso to mongo abinaka mongo alela na kobina maman linga za mongo alela na kobalela na kobina so ça matanga awa to no bina bonyoma tozolela omona mutateli azolela azobina ya rabo voilà ça c'est bien bonyoma mais programme déjà bimi les 13 veillées et aussi les 14 enterrement ya ndeko na biso en ordre toucher les quais éviter atiti nini osenga na bandeko oyo bakoyana matanga ngo bazala wana pona kolelisa mama parce que souvent bandeko souvent les jours enterrement balingité maman alinga zala po mona ndenge bakunda mwana te amona na osale lokote ifazala osale lokote omoni Yves Makambo ezaki ke so mutakufi po kufi ezala sauter uno so comment luka à vivre on comprend mutu soka akufi nzambe mta permettre oya tika parce que maman bela ki mingi et quoi que vous appelez maman mtakei mais nzambe asali autrement to condamné pe nzambe te to condamné pe mutu te ozo comprendre eza makambo ya nzambe ozo mona ya makambo ya nzambe azala na ye siko donc na osenga kaka ke na yebite so balongolo batia na cinquantenaire na yebite les mardis balongola eke ya na cinquantenaire omoni cinquantenaire eza nango bien cinquantenaire tozana so kuna tozana so na kimia est-ce que to comment ozana kimia eza ka cinquantenaire ozo comprendre ndeko sala biso malamu mito osenga ba président lombe ba président masumu ba meme so pa corps na cinquantenaire to lela leki na biso kuna voilà ça maman na ngai du nouveau à Kinshasa place Yassur des amoko na immeuble Emma des araba normes standard international et koyamba batu nyonso en famille en couple salon VIP et salle à manger, salle de bain confort et magistral et des chambres à coucher, cuisine ya kafou, sécurité ils a assuré, connexion internet illimité, Facebook, TikTok, WhatsApp et à Ophélie, groupe électrogène 24h/24h pour Kindakate, na immeuble Emma. Notre adresse dans la commune de Kalamou, quartier Yolosid, avenue Balinga, numéro 9. Soyez les bienvenus, immeuble Emma. C'est bien. Alors, comme il y a mutuelle de santé, Lelo, Dr Moguijo a soumis Penza, population congolaise, les 14 déjà, il y a mois juin, 14 juin, déjà, à cette journée porte ouverte. Et aussi, à profiter aussi, na bandeko, na ba carte na bango, des membres pour la mutualité, Moguijo Sunga, bazalawana ensemble. N'évitez, qu'on a déjà, Mbela wana o Dr Moguijo a lancé pour les 14 ya gabi ebisio nini pe lobeli nini en tout cas yo posa pe moko ya membre na kati ya Moguijo Sunga en tout cas nzambe ya lola apambola kaka Dr Moguijo apambola kaka Dr Moguijo vraiment les 14 juin tozana journée porte ouverte ya tozo benga batu nyonso to baya OK ba papa o baza ba âgé ba troisième âge o makolo bo sala pasi ba kokotamba su malamu te boya mi kongo pasi boya o papa ko kasu mama na mbetu te mama kuma ko mama kuma ko sala effort ezo simba te papa yaka Dr Moguijo ayebi biso ba nini ba ayebi biso ba pareil oyo eza ko diminuer volume ya prostate. OK ozo comprendre ba pareil ezali oyo eza ko diminuer volume ya prostate. Pareil à cité koti Dr Moguijo un appareil ya sinusite. OK batio appareil on est que luka malade etindiki bakisi yo mto ronflaka makasi ronflaka air nyo surtout moyen ba malala ya zate on ronflaka changer ba vitesse yaka pas Dr Moguijo les 14 yaka les 14 c'est pas Dr Moguijo
soigner yo tout ça peut na échographie comment comment échographie sur docteur sur docteur maman yom tout corps médical nini babenga ngoni échographie sur nango wana ezo ko luka maladie yango mona kata nzoto luki maladie bimisi maladie OK to sana makambo ebele oza mwana obotaye atalaka bancal soki makole soki brancard soki nini makole tiaboye et tiaboye makasi mbaya mso bazaka makole mabe pende panzana makasi en tout cas yaka XP bazali docteur azo dresser makolo wana makolo zo c'est ako dresser yango makolo sa nini ezongi normal sebe mwana za makolo X ya mabe po X mso za kitoko tonga linga X mso za kitoko mais X mso za ya mabe yaka na mwana bako dresser makolo wana X wana ekobonga en tout cas yaka bazoko blanchir pe minu OK bazoko blanchir pe minu soki minu eza problème okako sekate minu mona na yaka to comme docteur Mogizo zo blanchir minu ekokozonga pembe minu ekokoma pembe en tout cas pas docteur Mogizo to ebite to kosala nini siko soki bazo mayele leke belé OK so bazinde ko na maladie yango to senga bango if to bina bango basomba nini basomba ba carte de membre carte de membre za kaka $10 ya pamba occupé ressemble à 5 personnes dans ta famille na yo aza malade akeka pas docteur Mogizo a eu traitement il suffit que ressemble pendant 3 mois il suffit que ressemble pendant 3 mois à en ordre basala ndenge nini ba oyo ba retrouver ba maladie ces jours là parce que miom ezali ba maladie lokola opération ba miom ezali ba traiter omoni batu musuma nani papa bazo pasola batu miom bazo pasola mutu ndenge ni faut za remarque ba mona ke ba pasola ki mutu et pas docteur Mogizo za bongote bako permission miom ondima te ba misa miom wana ozo comprendre donc ba laser ezali opération sa cicatrice ezali pas docteur Mogizo ndenge basala ki ndeko na biso mirakia donc ozo mona no kutu tracité ozo comprendre baya ebele baya kozwa somba carte de membre na il suffit ça kaka 3 mois en ordre 3 mois donc on a $30 $10 par mois donc vous avez payé 1000 francs 1000 francs c'est quoi moni 1000 francs ça na pesa yo ka otika 1000 francs ça passe Zouano ka $10 au sangis na fin du mois sanini oye ko pesa vous comprenez Yves on doit traitement na yo ya bien on fout en bongo mukie vous mona mais ce qu'on a na carteité oye on fout à 50% mais ce qu'on a na carte on fout en bongo mukie m sous 20% vous comprenez eza bongo yango en tout cas na sombeli bango na sombeli bango voilà. Et ça, adresse, c'est pas pour na. Et pas docteur Mogizo, c'est na Yolo Seed. Na Yolo Seed, na terrain Kankar. So ici quand chauffeur, tu dis na Yolo na terrain Kankar. Ok, tu na terrain Kankar au 4 ici. Au moins la station essence moko ezawana. Aujourd'hui na station essence wana au talika likolo, on a commis centre hospitalier docteur Mogizo en diagonale car na station moko ezawana. So ko moniter autouni. Si on monite tuna, bobina waluka pas docteur Mogizo ba la kisayo. Et est-ce ka robunga te? Papa mama yaka ko bika. Ona papa na ya 3e âge papa na mukola ko kotambola te mukongo pasi mikuwa pasi makolo pasi ko kotambola te boye pas docteur Mogizo zo sisa ba pasi wana nyonso tu papa na kotambola. Sinusite. Oyo muta ronflaka, olali ozo ko ronfler, ozo changer ba vitesse ka loka mutuka. Yaka pas docteur Mogizo reçoit soin docteur Mogizo azo sunga azo salisa yango ba pareil malonge koti ba pareil makase koti boya ebele boso ba carte de membre saka na $10 a pamba okoza na poto sombeli papa na osomi mama na osomi baleki na yo donc il suffit que ça 3 mois en tout cas qu'on soit traitement il y a bien pe na mbongo moko ya mokie boya ebele vraiment pas docteur Mogizo en tout cas bon ça a décidé. Il y a Gabi, tu côté déjà la saison sèche. Oh, il y a plus de langa, oh, il y a des sous-soutés. Mais tu dois comprendre du moment où il y a ma casse. Et tout déranger, bah, pour la battre. Évitez, le 14 juin, au docteur a venu battre une journée porte ouverte. Est-ce que vous allez prendre un autre à battre une maladie, à battre que vous allez payer dans l'état du bon poste? Na le poste, na battre surtout bazar la problème va profiter. Parce que
traitement eza 50%. OK. Vous comprenez, vous foutez à 50%. Bah somba biloko 50%. Donc ba profiter les 14 wana, ba kenela bato papo. Bato baza pour ma peau. Ba profiter. Donc 50-50 na ndekoni surtout akoya pena oyo taille. Na oyo taille loposo 50-50. Ba profiter. Bo profiter bo na bino ebele bo profiter na bino bo ya. Boya kozwa vraiment nini traitement na bino 50-50. Vous comprendre. Ba profiter ba ebele. Ozo mona poser le moko boy o doté mogijo azo sala azo donc boye belé et puis doté mogijo so za traitement pas na Yves koza moté ba précété koza moté ma moto té so koza traitement mo kamate koza na précété za comme tout ça koza pa ko mafuta lo ba pour lo kuna aketa na kitalata o tata na 3 jours mo kamate ezé le moko za lo zo pakolango il faut être kota na 4 et côté na kati et traité na kati après et bimi libanda ozo comprendre eza étape par étape faut pas patienter faut en la patience cause attaque 3 jours que ta kitalata musu peza 1 mois sili musu pe 2 mois ici musu pe comme une année OK musu pe comme une année OK ozo traité ka mukamata pour esili donc pe aussi la okamwa et eloko esili ezaka bongo ozo comprendre mais yango to bengi bango te to bengi bango les 14 bayat OK to bengi bango les 14 baya docteur alobi traitement eza katikati OK alobi yango abi traitement eza katikati yaka ko profiter OK yaka profiter so ba gamme na yo ozo mo so ba gamme na yo bomba o salela yango oh ya te talié akolia bona nete voilà akolia bona nete alors numéro de téléphone est affiché wana il y a docteur Mobi je suis bobengi beaucoup de témoins pour ya singa pena pas pena te ba yambela téléphone yemoko yambara wana a opesa yo rendez-vous nous sous prochainement tant boya boye ba okenda sikona oyo tobengi bongo traitement pena na début traitement OK na moti na suka na betape nous ya singa ka eza pena mbongo moko amuke donc moko montant moko raisonnable e gisungayo pour que yazali moko ya balingi mboka et kenda liboso parce que ça ba montant moko raisonnable pour que asunga pe bana mboka voilà donc ba différentes adresses na biso boyebi na lemba tozali na avenue Lubefu donc na lemba wana uzaka na deuxième porte ya futur depuis avenue Lubefu voilà ça yo centre hospitalier disons j'allais dire voilà ça yo cabinet docteur Mobijo oye na commune ya Kalamu même l'hôpital wana pe ba produit besote kama wana na avenue Kimwenza donc terrain Kanka terrain la brigade terrain centre donc au moins station muke wana pembeni wana au mona centre hospitalier docteur Mobijo kuna pe ba produit docteur besote kama wana oye na Victoire en face juste ya district ya biso ya Funa na maison communale ya Kalamu au mona docteur Mobijo na wana ba komi docteur Mobijo ezanga na place Victoire wana toyi na Bandalungwa juste na arrêt au tobinga la police ya Mbata donc bakaya au mona pe docteur Mobijo aza wana na ville aussi même azali na immeuble toloba na galerie au tobinga galerie ex présidentielle na kati wana docteur Mobijo aza na kati soko matika na escalator ebeba wana malamoko au mona et pas il va mentionner docteur Mobijo au côté bosoyo docteur akosunga yo et puis azana ba jour oyo atambolaka na ba différentes espèces de possibilo awa donc numéro pesa affiché au bengi bozoni rendez-vous akoya pour que asunga yo mwana mboka voilà ya Gabi turi ko tuko boy tu nous venez directement na mbete hôpital ya Gabi bandeko wala ya Gabi na mbete hôpital toujours manga olobaka loko moko kozali adulte c'est-à-dire quoi olobaka loko na mbete hôpital ke oza adulte non non abi biso bikolo to comme ka système adulte adulte soko sa makamna eto otala kaka to kipe souté adulte soko te adulte soko sa makamna yo pia concerné parce que ça adulte ayebi likamna ça eza mabe mais nazo sala ngo kaka siko to loba suni to ne loko loba te ya songi makambo sur internet yo te nayoki na ngai
bon esalinga kaka mabe parce que na mokili fo tozalaka vrai omoni hein na mokili nga osengaka tozala vrai soko olingi moto te kolingi te lakisa eke olingi ye te soko olingi ye olingi ye parce que kolakisa ye te ke olingi ye sika bapoison ezobima yango wana ozo comprendre nga nakoma nanga so moto alingi nga te en tout cas nga mpe nalingi yo te olingi nga mpe nalingi yo eza te ke nde naza boye nalingaka bino so te na bolingaka nga te nga bongo te tozala na kimia mutu na mutu aza na makambo na ye mutu aza na vie na ye mutu ayebi makambo azosala mutu ayebi ke oyo nga nazosala naosala mabe mutu nyonso ayebi ozo comprendre mutu ayebi ke adite ayebi ke oyo naosala naza orgueilleux ayebi adite ayebi ke oyo naosala eza kisongisongi ayebi adite ayebi ke oyo naosala naotutisa bato mitu ayebi adite ayebi ke oyo nazosala eza mabe ozo comprendre donc oyo nazo kotonga nazosala baninga na nga lokola baza baninga na nga te eza malamu te donc adite il faut se contrôler ayeba makambo nini oyo ye azosala yango wana en tout cas nga nayebi te ya gabi toyebaka yo moko loba lote fonte boyebi makambo bino na mama top makasi mais oyo kuta eza yango te wana eza makambo mosusu oyo eza makambo mosusu oyo eza bato bavandaki so batongaki so basalaki nini wana eza makambo mosusu wana kuta makambo wana te lelo babisi Jérémie songi abima mabe hypocrite nde Jérémie parce que alobaka mabe na bato soki basisi juste alobaka ye moko te alobaka na bato ti soki aza songisongi seke alobaka na bato ti bongo te kasi soki asongisongi ntango nga oyo odo balikama mabe nga na yoki na bano Yves tika osamaka mosa yobi nga azalaka direct na ba Yves te boye te nga alingaka mpe na boye te omoi nga na gabene na fanja nalingaka mpe mutu ayaka kotongaka chaque fois mpa na nga te nalingaka te en tout cas likambo wana nalingaka te ozo comprendre navandelaka bakombo ya bato c'est pas bien nalingaka yango te ntango yomoni ke motu wana aza songisongi alobaka bato pourquoi yo pekisi ye te fo mema pekisa ye eloba ne moto na nga anka boye eza bien te omoni nga mpe nalingaka so naza totambola boye préféré kuta oyoka kotonga wana te po esala bien nati nga aza bato batonga mpa na nga te babanga na bango so moto aye kotonga mpa na nga seki aza na besoin naloba likambo wana mpona kobimisa yango ozo comprendre na obimiso na poisa ozo comprendre kotonga koya te koya kotonga mpa na nga te na bible ekomami ebi mutu oya kotonga ndeko nde na kuku na kobebisa ye c'est Dieu qui parle mutu oya kotonga ndeko na ye na kuku na kobebisa ye narate na nga te baloba na nga te baloba na nga makambo te na boyi soki likambo eza bien okoloba na ngai malamu lenga mpena kotransmettre mutu wana komonaka eza yango mabe te ozo comprendre kolinga kobombaka songisongi na mutu na nzoto te eza bien te ngai soki mutu ovandaka kaka kokritikaka mutu mutu aza boye alati boye nalinga biloko wana te nalinga yango te yesu nalingaka yango te ebomaka eza bien te na préféra nafanda tobeti soza mutu malamu soki eza problème nga nabangaka koloba na mutu likambo te nga bangaka te so esadi naloba no likambo na koloba na yo nalobi no mbala moko nakoki kotonga tongo po wana ebela kotonga bo po wana mpona ebela kotonga boye mutu azoyoka ne te tiko tokotonge po wana po parce que ozoyoka te se mutu asali mabe loba ne mbala moko ozo comprendre est ce que kotonga yango mpe eza vrai to eza faux. Mais pourquoi accusation ezoyaka si mingi na ngambo ya Shabani atongaka ba collègue na ye même ba sisi atongaka ye moko te atongaka ye moko te soki atongaka na bato soki atongaka seka atongaka na dango ozo comprendre c'est ça se mutu aotonga pekisa ye loba na ye tika makambo ozosala ozo comprendre biso toyebi makambo ebele ti makambo ezali mais oloba no te ovani okanye omona question alina loba na obebisa camarade ya bato donc malamu na tika eyaka mpe bona aza adulte mpona asala likambo fona contrôler mais Kevin lelo azali mwana epa na yo mais lelo oui mwana Kevin a 25 ans mwana leki ya Guetan
Mais les lots, comme on est plutôt temps, on a des gamins. Mais on a lobby atika. So eza bongo atika maman de la paix à dogo aza maman musa nzambe azwa non mwana na ya fandi saye asola na malamu nga asola na geta nesa ke makambu na oteza yote kokota makamba batu te. Vous comprenez? Kokota makamba batu te e oboye leka ki bezonga be na lingi te. Na sola na e. OK. Vous comprenez? Il n'y a pas de confiance à moi, on n'est pas solide, on n'est pas solide. Ma maison qui est de Keibo et son giboye, a bien qui va essayer, a bien qui va bazon di maquiller, mais t'as pensé qu'il va matière. C'est mon niposa moutounde qu'on a za mabé. Sola naie. Pourquoi on peut les matières? Il faut pas ça, pas ça Jérémie. Batu baye na ba audio, batu baye na ma problème. Aux hommes que ça devient de trop. Tu connais oyeb sa bisoni. Oyeb sa soni. Aux hommes tout ça va vrai. Mais ce que est-ce qu'il a contrôlé pena il vous bien admissible wa eza et pour Kevin alobi akopanza ba vérité parce que yende bi mutayebisa ke makambo wana nyonso tu eza vrai Kevin atonga bato alekine mais atonga bato wana yamba ibuto otuna he yamba to beta na masolo na te ayebisa pe loko te na yebi tout. Voilà yaka bizo mo kina suka mais tant ozo mona tete ngako mo kende milinga ninga zo kende lelo ba désarroi zizali makasi ezo ya makasi ezo ya grave makamoso ezalaki toluka to sisa ngonano ezo sila te mususu susu bandi ko koti susu ozo comprendre donc makambo ngo komi grave ngana ebeke Jérémie na Cardozo bazaka ba pire na ebeke mimi na nani bazaka ba pire na ebeke mais ko na comprendre ngote donc bon na ebité na comprendre ngote mbilinga c'est là donc voilà. Alors qu'il fallait que tout bunda to sisa na makambo yo ko eza ko tungisa na biso to za na passe na émission ezo bakisa makaka donc comme il penda mabe makasi nzambe kaka sunga bogozo wa mesure makasi te bien to zwani to si to yebisa bino ke Saint Jean Belekete se bima donc muto loba muto azate OK tango ezaka kala ezaki nde mususu melelo esimba te susu to baditi ça c'est peut-être musuka Kevin aza mwana na ngai aza mwana mobali alobaka mingi te mibali balobaka trop te mibali batongaka trop te ce mobali ozotonga trop ozoba trop ekomaka suspect il faut kozala koyeba ndenge kozala baninga ozo comprendre moninga ye akei esili soza comme na eloba na éclair. Pourquoi qu'on tonga ye, qu'on va mabena ye, et ça bien te. C'est pas bien. Yonga azonga on peut ça conseil. OK. Na yebi na mutuna makolote. On se comprend, c'est ça. Voilà. On peut se faire méconnaître sur souka parce que autocoufé là. Te tokufeli te. Nani tokufeli oui, tokufeli papa na nani papa na nani na moi ça ya sans souci. Et pardon, maman, la moi, ça sans souci. Tokufeli. Oh. Et babi que. C'est Tokufeli te. Non. Madula abala silatin. Ezaki ba makangu ba viva ke sila. Et c'est sila kala. Tokufeli nde moi ça sans souci akufeli papa na ye donc azalo ka vient na biso akufeli bokilo na akufeli maman na ye, c'est ça. Merci à Gabi mon mot na 2-3 personnes pour normalement d'abord commenter na batu nyonso. Na pesi mbote la bato nyonso surtout o bazo ndanga Mirai Kazu ma petite sœur na pesi mbote Lor Bisalu na pesi mbote et ya héritier pour moi na pesi mbote Christian Shoga babon séjour on à Paris babon séjour na Poto na pesi mbote siko zali na pesi mbote la papi Kader na pesi mbote na Duche Kapanga na pesi mbote na ngai na Nicole Kalula Ndeta Moïse na pesi mbote na ngai na Sylvia Kake ma copine privée akenda zonga na pesi mbote na Blandine Koma motema papa Bezo Kito na pesi mbote Irene Kidiafuka na pesi mbote en tout cas désolé na juin penda iko simba te en tout cas désolé makambu eleke belé ya kosala na pesi lo mbote Clarisse Saka mama manani ndoya mama na nga na pesi mbote na tout le monde ni maman Marthe na pesi mbote esiko zali en tout cas mbote na batuna surtout tout le monde mbote na bino nzamba batela bino za na bino toza ensemble. Voilà, on est toujours ensemble. Merci, bye bye, à la prochaine fois. Ne ratez même pas occasion à Souka Oyo. La Pessibino, dans le mois de juin, pas Dr Moguijo. Le 14 juin, tous à la Wana, de 8h jusqu'à 20h, ils allaient journée porte ouverte. Tout profiter, à un moment où ils allaient le Merci, à la prochaine fois. Bye bye.
Yasika eye na misunga eyaka toujours na ba solution. Toye pona ko sunga bino. Yo mutoza na ba maladie oyo ba mindele ba ko traiter te na poto. Ovandi na Amérique, ovandi na Afrique, diaspora esika nyonso zali na Europe. Toye na solution. Benga ba médecin na biso en ligne na ba numéro oyo ezali ko apparaître na écran na yo. Benga bango ba consulter yo. Kisi nyonso olingi ba komela yo ba kokomela yo. Par exemple, toza na ba maladie moko ba mindele ba ko traiter te. Toza na ba antibiotiques, toza na ngo besoin na banzoto. Benga médecin na biso en ligne. Soko za na ba maladie oyo etungisaka yo, des fois ba médecin en famille ba koko komelote, peut-être ba GP ba solution na ngote. Ah on a misunga tozo libino solution. Obengi ba médecin na biso en ligne ba consulter yo pe ba komelo ba kisi toko tindelo bipa nyonso yo pesa meli. Diaspora bisika nyonso zali na Amérique, na Afrique, na Europe toko tindelo ba kisi na ozongo en bonne et due forme. Misunga eye pona ko sunga bino. Ngai papa Louis Nyongo Mbwangi na belaki pendant longtemps na lokaki solution na ba examen epai na ba centre médicaux mingi na ba centre hospitalier mingi solution zalaki te ba ko pesa ba kisi wana e bana soko bakisa ngai pasi na nzoto pe ko vingisa ngai lisusu e salama yi que na ko za contact moko en ligne et na tanga ki titre na mo zaki misunga docteur en ligne réellement zaki numéro na bengengo na zaki ba médecin na ba consulter kinga en ligne ba pesa nga ba directive ni na Holanda et puis tant après ba tilinga ba kisi wana na meli lelo ngai yo na telemi na komi ko tambola na komi ko solola po ba twa seka kinga ba oyo akufa mingi ba ko teki o akufi déjà to ko lela ye mais ba lela inga te nzamba sali à travers misunga docteur en ligne ngai yo na solola bino na ko pomba yo nga mokote et sengeli na yeso pe bino yango po bolo na pensela na ngai faire la mama dans un felonde na mitungisa maki na maladie dibu pasi na makolo pasi ba docteur en felonde ba sala kinga ba examen ba pesi ba kisi ba ne ko sima kaka te ti ne ko zwa numéro ya docteur en ligne na bengi bango expliquer bango kananga batali ndenge na expliquer ki bango ba sali bango ba diagnostic ti ba ko pesi na ba kisi ba ko ba kisi ko sunga yo ba ti ndenge ba kisi ngo pe na poste na zio ngo na meli na mi yo ki pe bien ba ndeko ngai na nga sunga pe bino soki yo poso mona maladie no bazo la solution te biso biso ba africain ba maladie na biso singa kate ba docteur o ba yebi ma culture na biso na biso na ba nzoto na biso au moins ba traiter na misu ba vraiment ezo de toko lobiko ezali diaspora congolais nyonso na mboka oyo zali pona o etali santé na yo contacter misunga docteur en ligne ndozwi solution.